trafic, la liberté. Liberté! Salut à tous les téléspectateurs de Boyebi Télévision. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous une artiste comédienne et chroniqueuse, Chati la star. Nous allons développer sur l'art congolais en général et pourquoi pas des Quinois et Quinoises en particulier. Voilà, quant à moi, je vous salue d'abord eux, madame l'artiste, bonjour. Bonjour papa. Et comment vous allez? Oui, ça va, ça semble aller. D'accord, merci beaucoup. Artiste congolais, bino oyo toyambi na plateau, moko na bango ozo représenter artiste congolais et à tout artiste quinoise en particulier. Lelo toye na plateau na biso bandeko balandi batunaki biso mituna mingi oyo biso tozalaki vraiment à mesure te ya ko répondre yango esengaki toyamba pona bango bandeko balandi nyonso artiste moko na plateau na biso aya kopesa précision ya ba réponse n'est que précis par rapport à la question ya bandeko balandi et voilà na yango tolingi na toyeba yo moko okoki se présenter pa bandeko balandi ba yeba yo. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Chanel Bibomba. Oui. Chanel Bibomba, Oyo Kombo Babotelinga et Papa Botinanga. Oui. Mais dans le monde, il y a théâtre, topé comédie, de Tobengaka. Topé dans le monde, il y a chroniqueuse, Internet, l'émission, il y a Internet, connue comme Chati la star. Voilà. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Sa commentaire, beaucoup de présentation à artiste na biso oyo bo mesana otala tango musunga na koza na imposer binote to na koza égoïste tellement ba ke boyebi ete mbali bo sona botala ka déjà bo mesana kotala ye et le sube kotala na Boyebi télévision eza esengo ya trop maman Charlène Bibomba ndingo tu kopesa biso Chati la star voilà na bo sanité j'espère que vous condamnez ngate bo teninga vérité donc voilà la star donc de na plateau na biso to ben esengo makasi pour tout le monde préciser la question oyo batu na radio c'est pas bandeko balandi pour la nini art congolais surtout que la comédie congolais et comme mingi système rôle ya marketing kaka trop de publicité au lieu ba pesa art na bango ba présenter biso ba goût ya art wana eza ko kufa na société congolaise. Merci beaucoup pour la question. Non, malgré yo se présenter par l'angate. On a se présenter devant la téléspectateur, mais yo se présenter par l'angate. Bon, on a un na plateau, nazali présentateur, on a présenté émission Mokolo ya lelo na kombo ya Saint. Bah, nous avons dit bandeko balandi ba message comme on a ça avant on a présentateur na émission Mokolo ya lelo. Oui. Mon centre vous dans domaine nini? Bon, mon centre tu pena na domaine bobi ya bo centre wana tango ba plus que Valentin, tango ka ba mon centre ko la ba Eli ba classe ba Eli, donc classe ba Eli, donc on a arrangé wana. Ba Moïse donc côté wana. Merci beaucoup Saint. Ngala benga na mo centre la lingala. Oui. Merci beaucoup mon centre pour na question na yo oyo posenga na émission na psia lelo en tout cas. Merci d'abord ya ko zongi sanga les comédienne parce que bato belé oyo babandaki pe kotalanga na ba chaîne belé pour na robeta moi parcours mokie bato pe bayeba ngate bayeba ngai Chati to pe Chanel Bibomba na leka la moi ba groupe belé tel que par président Baptiste que je salue Baptiste Nzuki na leka et par président Caleb o lelo toza na matanga tozo le lande ko na biso maman na biso Caroline o atiki biso pe à son âme et famille comédien mobimba tozo kolela ye ensemble na bande nyonso. Oui. Et puis na yaki ko le kaliso c'est pas présent Dekos Gabana o na kati ya Wenge de Gabana place de Sika Kombo ya Chati la star et ya ka place nango ya ko sa place nango ya ko yebana pas ya présent Dekos Gabana après pas na ye na ko sala groupe nanga moko groupe La Liberté oyo et drôle mais simba qui vraiment té parce que à l'époque théâtre là qui plus mbongo donc faut ça la bateau pour soutenir financièrement et internet ça qui n'est pas le loté à l'époque internet c'est là qui moi luxe quoi budget quoi il y a qui luxe bateau qui belé et à l'époque je parle de l'époque au moins là 2017 2016 oui et mais là comment on ça moi c'est net na yo tu na TikTok ou yebani tout ça mais à l'époque c'était pas comme ça
alors esalaki ke groupe nanga la liberté esalaki ke esimbaki vraiment te mais toza na projet toremonte yango lisusu lokola makambo ekomi koya nango tokoremonte yango. Alors mpona kozonga na question na yo, en tout cas théâtre ekomi na bapublicité mingi compte tenu ya moyen de vivre mpe na biso ya Congo oyo lelo oyo bacomédien bakoma soki azobela ba SOS ekomi kosala bakomi kobenga appel ya baninga na ye boya bosunga bobakisa boye eza na bato mpe bakritikaka bazali bakoloba te asalaka théâtre ya banda koloba ye star ye chati la star ko ndenge nini azobela maladi ezosenga $2000 aa nango te to mpe famille na ye eza nango te yango moni bato ebele bakomi kocommercialize théâtre na bango mieux vaut natia na ngango commercial epesa nga mbongo nazwa na nga mbongo mpo esunga libota na nga na baconjoncture oyo toza nango lelo. Donc passion ya théâtre ekomi kolongwa vis-à-vis na babiloko oyo bato basi bamoni na mokili. Donc moto akomi anasala eloko na nga natekala nga yango nazwa mbongo mais napesa lisusu éducation te nde toanda kopesa théâtre eza éducation de masse eza succès napesa ata mosusu bato conseil eza nango lisusu te ekomi nango nateka nde produit na nga mpo nga nazwa mbongo. Et ça, moi je trouve ça c'est bien, mais c'est mal aussi. C'est mal aussi. Na bien nango ezali ndenge kana yebisi yo ke moto azovivre lelo bacomédien bakoma véhicule bacomédien bakoma na bandako ya kitoko bacomédien bakoma kolata kitoko bakoma soki lelo oyo obimisi comédienne obimisi femme commerçante tant mosusu comédienne aleki tozomona mpa bamama Belvie tozomona mpa bamama Sila tozomona basi oyo lelo oyo na théâtre bamama Dinana basi ebele lelo na théâtre. Je parle de la femme parce que oui. Bakoma lelo kotanga bango parmi basi oyo baza quand même na moi chiko pourquoi ba osala art. Mais à nos époques là ya ba maman na biso to pe ya ba koko na biso théâtre zaki lo mo boye passion. Ba ke na ba maman ngebi ba osekisa bato. Bazo kende ko sala ba salle de spectacle. Bazo ke tam su mukonzi mo azo bala bengisi groupe Salongo. Baprésenter spectacle mo na kati ya manifestation wana exacté yango biso tika totekala biso na mbongo. Merci beaucoup bandeko balanda juste que bazolanda sa commentaire na baki na style na système web système na zaka nango invité aloba totiki l'invité tant aloba à s'exprimer comme il se doit exact que non biso to déranger mout non aloba boyokae si la star. J'espère que aussi ko expliquer bandeko balandi nde na baki sa commentaire bayoki o malamu mais artiste bazali ba peintre ya société bazana pona ko éduquer masse et pona ko beta masolo oya malamu oyo batu waturaka ba leçon to ba bonne leçon na kati wana mais dès que bo commercialiser yango pona ba raison XY oya société tant mususu ba sekara ba artiste après ba mort na bango po belé les artistes ba yebanaki wana toza pena na partie prité oyo bakufi na mapango ya bafamille bato asentuaki bayeba tonso akaza bapesi oyo barole oyo azwaka na théâtre aza pena bongo na vie sociale na ye donc en réalité yango te bakufi na mapango ya bafamille mpe basekami makasi mais soki toke na penchant wana ya koluka artiste fa gagner mbongo artiste fa gagner vie agagner matériel omoni te ke en réalité artiste abomi art na ye si yango nalobaki ke il y a le pour et le contre. Oui. Donc contre nango ezali ke lelo oyo tozomona ngo tobenga bango ba star mais en réalité ba star tobenga bango lelo ba yebani mais so to tie bango na musala ba travailler ba ko travailler te so to tie bango lelo oyo ba fungoli action sans mbongo sans publicité sans eloko sala la kisa art lelo oyo so bazongisi ba salle de spectacle na mboko nde tozomona na kati ya bayina ina eza wana eza na basale de spectacle bango babibenga bastar baki obeta ti baki osala baspectacle nde bamama na biso babomengo bamama alinga bande kopesa le meilleur devant public bakondo chako baosala yango te bakoka te bango eza bafungolela bango caméra to mpe bafungola telefone asali bagag na ye asekisi bato atiango na TikTok ayebani abeti mwa slogan moko mikolo oyo na baregion na biso ya TikTok ekoma abetaka slogan moko eyebana nango bato bakokiango basala yango challenge esili oyebani na yo mais art mpenza oyo biso toyekolaki to mpe oyo tozela baformation epa bamikolo baza na bango nango te lelo tomona lelo oyo
ba groupe théâtral ane koma to pe ba groupe wana ba koma osala wana et koma outinoka ndako sisi ozala belle ozala pembe ozongela ozala mwa téléphone no bien esili bazwi yo batie na mwa rôle mo principal 2 fois 3 fois oyebani esili okomi ba moko artiste ba mo bengo artiste okomi star mibali baye bato baye donc makambo ye donc ekoma na makate ekoma na makambo na makambo nanga mo pe muto le ko défendre le mo bongo ngala na makambo nanga théâtre ekoma na ba koma oswana na oafingi oyo théâtre ekoma na ba porte parole pe bato ba théâtre bakoma neti ba musicien bakoma donc muta théâtre za pe na porte parole na ye soka le fingi wala pe mususu ya muninga ye pa le carré donc théâtre ekoma nango mukolo oyebana te mwana muke oyebana te donc je peux me réveiller un bon matin na fungoli caméra nanga na fingi nanga ya mo théâtre na chrétien nanga ya mo théâtre sans kobanga sans quoi ben na yebite ya wana théâtre asala nini na mboka ngo est-ce que na tala ye na bomwana est-ce que na bomwana makambo na ya na sala ngala osala ngo osala te okoma te. Voilà, Bandeko Balandi, il y a des personnes qui ne sont pas nées artistes, mais fabriquées artistes. Vous qui va comment on va porter parole là, c'est bien précis. L'autre on a châti la star na plateau, alors peut ça ma précision ya mambo tout na biso. Châti la star. Les deux comment m'a passé bato ba beta di solo moko ba bandi premier épisode ba comme na 20 ba une introduction venait à histoire et développer tina ba conclusion. Voilà. Et comment moi parce que ba trop ngo etikala lelo na Kinshasa o etikala ba trop bino boyebi lo bozaki na monde ko to boza na monde ngo bo bi projet zali c'est que boza toujours en cours ya ba arango. Et comment passer et comment est-ce qu'on passe pour na nini ba na ko komela ba to ko komela to ba scénariste bazar sous to nini ngo pene comment na défaut na pour ils appellent passe au théâtre tellement ba na premier épisode tu na 20 et comment bon pour nani. Moi je peux dire merci TikTok. Ah bon? Pourquoi je dis merci TikTok? Parce que ba grand ba comment on mi benga lelo ba grand. Oui. To pe ba star ba comment on mi benga lelo ba star na monde théâtre. Bakoma na bango koti na TikTok amoni solo mo na TikTok yango ye passé yango théâtre na ye bani pe akoti na ba bordure nde bakoma benga na TikTok muta sali bordure mo boy to sujet privé ya mutu de azu yango ake asali yango théâtre mais théâtre akala biso to yebaka ozo na histoire ebandi toke nango na développement toke tina conclusion ozo na théâtre muta vandi o lelala na TV ya bomwana oto ndeko la na film na kato beta film ba olela donc c'est ba scénariste wana ba ya film ba sala ba scénario oui to moi ba film ba Jackie Chan ba na bomwana yo po bundelo wa Jackie mais za film oui to moi ba film ba Chic Norris ba Foudre Blanche pour atteindre ba film oui to moi ba film ba Foudre Blanche ba peso goût ya scénario Foudre Blanche nganda zo so muto azo lia mutu mais donc bana lelo ba oyeba nyanga la nzungu aseki ya lumière aseki parce que Montréal voilà réel c'est privé personnel oui aseki pourquoi parce que que ton ba film maintenant tout tel o ba ngando azolia mutu na Foudre Blanche o mona ke oza réalité mwana obanga mwana oseka mwana mais o lelo to mo tala mais biti to benga ngoni tout bien ngoni quand c'est les disent tout voler ba face te capo de oyo internet c'est ko sunga biso non ba nigérien ba sala ba filmer oyo ola loko kolala te obanga la butu pola émotion mais biso ana Congo to za bato ba komara soit déjà ba filmer nani asa koma filmer ya science fiction nani azate mais na bomwana to kanga bato bandoki to kanga bato apumbaka na nzete na de tokanga bato babima na ba cimetière osoke na cimetière akobaka nyau mais nani asa réalisa film ya bongo mutu te nani yango obimisela film lelo on internet on a CD ya ba réalité oto omona na mokili bate babeta ka bolingo babeti ba rando na bango ba mo sala na ba scénario donc rando na bango ya yena muninga ba sala un scénario tu lesbienne na bango que je le dise ça n'engage que moi oui théâtre baby lelo et côté lesbienne et côté qui pédé oui
c'est la cause aussi que nga leo na linga nga so sa théâtre te pour et comme la particularité mon boya kito côté kozala comédienne eza koloba te kolongo l'éducation to vina dash kozala lelo artiste eza kolongo la kibo moto te tozui na kati ya ba parents na biso donc toza d'abord na kibo moto to botani yango très bien après to kepe sur na ba église mutu na mutaza la religion na ye ake kozwa pe kibo nzambe ati on na kati ya nzoto alors to kolongo lango te lelo pona Chati la Star na ko se déguiser na théâtre te na tambola bolumbu ndenge balobaka na lingala pona za Chati la Star mais non. J'ai des parents qui vont regarder. J'ai des sœurs, des frères, des enfants aussi. Des cousins, mais on a monde de théâtre, c'est comme si à Koufaka comédienne, la vie n'a été la ministre, ma mère de famille, attends, ma mère de famille. Donc ça n'importe quoi. Bah c'est limité dans le monde de la comédie. Bah ça la l'université. Bah ça la bala oba ok na kobala. Bazana babana o bakomi dana ba plus de 20 ans 25 ans mo mona avani na mission moko boy azo finga moninga na ya théâtre ba sanité mazala bana to ngo to ça les amis. Voilà bande ko balandi te saka bino ba particularité ya boyebi télévision yango yo okomona ke nulle part ailleurs ça ba concept moko oyo boyebi télévision ayaka nango na monde ya média toujours ba différence. Voilà. Lelo Chati la Star azawana mieux placé pour na répondre la question na bino wana. Au moins place to tenga misi mokili. Tala yo monde ko molando che mokili pante. Pour na nini? Bino mo bande ko balandi. Tant au moins ota eloko mo eza importante. Bo tela ngo pena méga ya considération. Alors je vais ta ko na bane tina suka. Mais mambo ya tina bo va expliquer art et pas Chati la Star. Vous avez d'ailleurs mon notalité au cas où vous avez le pour vous abonner au partager lien c'est comme difficile pour ne pas m'en bien et voilà c'est quoi ah wana ozana ngo tant qu'artiste de l'obi ba projet zali en cours ceux qui yo moko lozongi au monter troupe na yo moko par rapport ya makambo yebi société congolaise société kinoise ndenge tambolaka okobi ke bêtise to lobela ngo bongo yango ndezo remplir ko poya longo se bana robe bana mutu moko ebonga pe na mutu moko okoya na ba idée ya sikate po oya ko révolutionner to oya ko faire épanouir aussi monde ya artiste congolais oyo lelo surtout na département ya comédie po bandeko bana to confondre te art ezaka comédie, il y a un moni de part et d'autre, académie de beaux-arts, il y a des artistes. Il y a aussi il y a des artistes. Tu as des artistes tellement ébélés. À la prochaine, il faut que ça va définir le tour de Chati la Star. À ça, pour nous faire des détails, il y a comédien et chroniqueuse. Pour moi, il y a chroniqueuse, il y a une présentation. Mais il y a des artistes, peintre la société, il y a des pères, il y a des artistes et musiciens. Maman je le camping n'est pas comédie au coup pas un musicien. Bon musicien moi m'entend bo balela kande wana bango moko boye grand moko ya ba le ba oba moko comédie ku faka ba baka to liwe na ba comédie ke pas ba et pas ba voilà bande ko balandi Chati la Star oui ko ko révolutionner théâtre congolais na ba idée ya sika na ba éducation na makambo ya sika na bonne manière il est possible tout ça possible pour na yo moko eza possible. Tout est possible. Justement. Tout est possible. À celui qui croit. Oui. Tout est possible na muto azape na mbongo. Oui. Parce que réalisation il y a ma communauté il y a cinéma, il y a ma communauté il y a art dramatique, ça demande de l'argent. Justement. Montréal a ça la caméra. Oui. Alors comprendre ma mona lo balingala. Je profite de l'occasion pour dire merci à Yemoko Dimitri Bonganya. Monter ma maman Lucie Amnazo. Merci moi aussi je profite à l'occasion na bisa bato bolanda biso yo muto kuta na occasion oyo boyoki batambongo ebele batambongo na tini bino na force te mais na présenter bino place le reza ya malam o ko bota ba lo ebele sous lobi ya malam koleka Chati la Star azavana azana ba projet beza en cours ça dépend de moyens bino kozana ba moyens wana beaucoup approcher bango beaucoup approcher Chati la Star boye ba bo présenter bino ba mbongo ya te ba idée wana ba idée bato bosali entrepreneuriat boyebi to lo bakali faut penser à ça ce qu'on va penser tant que pas dans ba projet là c'est à élaborer les autres ba coût wana ya démarrage bo approcher pour ça la mamba bien aux appels bien à ça ba ida ba cinéma c'est une bonne chose voilà donc Chati la Star c'est là
Merci beaucoup, en tout cas, merci Saint. En tout cas, merci. En tout cas, ma projet est ébélé. Oui. Ma projet est vraiment ébélé. Il y a qu'à faute de moyens. Oui. Des salariés, peut-être ma projet en a réalisé. Parce que les lots, il faut que ça la bio européenne à Quito. Monde de ce qui évolue. Oui. Modernisation, c'est quota. Cinéma, c'est des salariés qui bossent à la tableau plateau, manquant, cinéma, le comment tu as roulé, hôtel à bien, tu occupes le hôtel à bien, tu occupes le jardin, tu occupes le jardin. Pourquoi pas te voyager, peut-être que tu as le Kama, il va Congo, il tout ça, ça demande. Bon, il y a bien. Pour vous réaliser des locaux, il y a bien. Le théâtre, comme on YouTube 4. Donc, ceux qui vont réaliser le Ronabino, la place à côté, quand ils ont souscrit. Au numéro de disques, et tes disques, ils ont souscrit. Et comment tu peux produit na yo, tu as la chaîne na yo, tu s'abonner, et YouTube et foot à yo. YouTube, on peut foutre dans YouTube, donc ils ont saturé. Au ça, la ligne ya malonga pour batubaya vers yo. C'est ça le problème, différence wana. Dans la rogo ko étalé ba prochaine na TV boité parce que TV zali loko yo ba bomba kamé bato ba yebinga Chanel bi bomba ba ba kina na réaliser film moko na vie na réaliser on ga moté na réaliser on a papa na soit zali lo na ma caméra ngala nzumu on a réalisé Saint-Valentin justement en 2016 donc ça fait 10 ans donc 10 ans jour pour jour 10 ans jour pour jour 10 ans au tout ça là court métrage moko il y a mon coursé ma casse pour les acquis car uniquement à 10 ou 12 tableaux et puis et si donc ils arrivent à 1 donc et si film wana est cartonné à l'époque au bateau donc ma forme la vie est belle film la vie est belle va voir dans la forme wana qui t'a sagité à l'époque il y a pour valoriser film en lelo et ont à chaque les 14 donc baka ezaka faute ya ba moyen à l'époque surtout zaki na ba moyen to pe muto a ko produire yango to pe moyen ya ko protéger yango mais lelo chaque les 14 il n'y a pas toujours ko beta ndenge nzembo na biso ya papa Blaise Boula beta lelo le 14 alors ingénieur c'est le bout je me suis lancé donc to zongi na projet ya Saint-Valentin to zongi nango na 2026 to réaliser yango Saint-Valentin, il y a apporté sa vie, alors cette fois-ci, bon. En tout cas, tu as nous sommes là. Cinéma kitoko. Bato bolingaka na zonga na monde artistique comme comédienne pour batebeli babengaka tika pona nini arezana nzoto pona nini donc na ozonga alors na ozonga kaka la Saint-Valentin. Donc projet est bandi le mois de février et si la peine le mois de février. Donc et ça la une année on a tout réalisé pendant une année cette fois-ci et vous allez sous un T. Peut-être vous allez 1 2. Vous allez 1 2 tous de l'on vraiment temps. Tous de l'on ba moyen pour tout réaliser on a ba condition nyoso routine nga qui film et faire déplacer dans la maison on va trophée ailleurs. Merci beaucoup Rosala et c'est mon makasi et ba congolais ba kozela on pena maboka ko fongwama to ba congolais ba sikela bana ba congolais en réalité ba sikela na car ande ba artiste ndenge chaque la star tu ko expliquer awa ba viser ning matériel na finance ndetenga misi ba tableau na bango ba koti mo ba koti sate ba tiki ba sujet important ya ko beta pour na ko éduquer société pour éduquer masse congolaise en particulier mais bango ba kena bango na biloko moko boye pour ba tala e moi trop abenga ma vedette abenga ma star pour tena ba polémique et voilà chati la star aza bozolanda e abambi mutu libanga te na côté li était pour na plateau abambi na mutu libanga te apesi ba précision écoute on a sepela qui na bi félicitations pour ba congolais ba merci ma boya boya bato. Et surtout que une dame pour boya boya na ba tout ça problème donc ba singaza te mais na mono pesi ba mote otangina ba président ba groupe o le ka ki pa na bango j'espère que le ka ki pena na bango sans problème otangi mo na plateau na ndenge ya bien bonne to linga société congolaise la bongo la reconnaissance et on ça la bien polémique est joué raté et joué raté na
bafungoli caméra ah faut jouer né il faut jouer dans polémique joueur te donc yango wana ndeko moko alobaka atuma make baza na polémique na bango mais alobaka bi elobaka grand mopao koyeba mosala esaka mo elengi moko boye donc akupa uta pa na ye pe akumisaka mpe nanga goyeba toyebi donc voilà donc yango wana nasepeli lelo na plateau ndenge odéfendre art ya Congo soki conseil soki ekomi côté ya conseil abi kopesa artiste congolais conseil par rapport à mosala na bango oza yango te mpo oza artiste conseil pena maboyo ya bibi kosimba art congolais kopesa bango eza neti nini. Merci beaucoup. La monnaie toujours qui est déjà chité vers la fin de notre émission. Malgré n'a qui n'a pas chroniqué sur Bettelinga Masola chroniqueuse c'est n'a pas chroniqueuse n'a travaillé à la VAR Congo Télévision chaîne YouTube internationale. Je profite de l'occasion le moment à vous permettre d'aller et pas sans problème Jay Bessadi et monter ma maman Mireille Lukombo ici quand il y a une salle à émission bah découverte. Il y a des milliers, il y a des communes, il y a des quartiers, pourquoi pas, il y a des villages. Quand on a objectif, les alarato, tout bien à la maison à la boca. Donc, beaucoup de sarabo à revendre, mais beaucoup investir. Justement. Et puis, il y a des places au Bouta, maman n'a pas de colonie, il y a des mawa, puis beaucoup de zawa. Et puis, tout le monde s'arrête tout sous mingi, bah, oyo, bah, dans la mongo, on a bango, bah, nimba, on somba, tout ça, bon, boya, on somba la mboka, boya, on tonga la mboka, boya, on s'aime entreprise, na mboka, ma entreprise, on est au sala, qui bande, on a biso, bah, doit misala. Lelo oyo bana to bota ba otanga biso pe to tanga biso basuka la ba maboki yango to loba ba théâtre ba obebisa théâtre pour la nini pour tanga na droit musala ezaki na Congo a se retrouver na comédien bona finga na muninga na comédien pour na sotam tout 1 franc mais ceux qui le loba misala ezalaki nango la facilité na mboka na biso au mona ke ba makambo nyonso peut-être ba antivaleur et aux nango ebele makasité oui voilà donc j'étais on ezaki na passage na ya chroniqueuse de na na pesa mon message alors conseil na ko pesa na ba comédien nyonso ya Congo o ba ko la démission na biso ba occasion ba yaya to pe ba leki to pe bana o bo sepela bo kota na art to pe comédie ya mboka na biso loka liboso na osenga na bino bokeno ko tanga tandam oui premièrement parce que classe et bala na pena théâtre au moins la différence à moto à tangi en sa théâtre na moto à tangi té en sa théâtre en tout cas différence c'est ça en tout cas bobo qui la mabanga té parce que moto à tangi a royé ba valeur ya eloko oyo a osala par rapport à moto à la mouki na tongo d'un bon matin azaki ne kuruna azaki ne shege azaki ne déjà pédé azaki ne déjà lesbienne ayo memango ne na théâtre pour ayo ko bebisa baninga. Donc ozomona ke bato wana baza bato oko remarquer pe bango lelo oyo basala ba théâtre te ndongo loba ki liboso ba yende na babuzo bala bango ba ndeko sala ba memi yango na théâtre. Alors ko la biso pe ba comédien to ngwa ko embrasser maramo mabe to copier biloko bano mike ba eli biso lelo o théâtre comme nango mbulunga moi si mazaka moi ninga ne pe moi si moi mobala za pe la ninga ne pe mobali to ba trouver ngo normal na monde art. Ok, ezalaka te oui ezalaka te en tout cas soki pe ezalaka ba obomba ba oyokela ngo soni mais lelo oyo ba yokela so eloko moko soni te na monde ya théâtre. Alors nga na kopesa bino ba conseil bo sala théâtre ya malamu bo sala théâtre ya kitoko bo sala théâtre oyo to banda kotala na kala et puis bo poussa ba projet milai parce que ba trophée wana bozwaka wana to pe ba biloko ba trophée wana bobimisa yango te lelo ona mona ezala baktera makasi na mboka na biso soko otali boye obima yipa na mbongo te nini aza limité ka boye aza limité boye ndeni ba limité mais ezala mutu moko artiste comédienne moko te oyo aopusa makambo ekende mwa international quoi baopusa makambo ekende mwa musika baopusa te baka limité. Chanter la star, excusez-moi pour profiter de l'occasion quand on a parti on a mbala mona kota on a habité régie quelques minutes on sait que tout ça normalement le solo ouest africain en général meka ko dominer biso d'Afrique centrale pour mona gou so ok pas na bango wana okuti presque na ba secteur nyonso ba comédien akuna ba l'équipe biso na mambo ebele na ba évolution ba musicien akuna ba l'équipe biso na ba évolution biso tona buzo ba makasi awa na ba joueur so telo ba Sénégal okuti ba mo ba joueur ba osala kuna oyepa na biso ba contraire donc biso en tout cas na éviter RDC ba loka biso toni non ba loka biso te
Tout est barandé. toyebi ndete Ah non, tout ça, comme on toye barandé, on tout ça là. na mboka na biso toza na bajoueur ya minene toza na bacomédien ya minene toza na bamusicien ya minene oyo lelo na Afrique je m'excuse na Afrique tokotangama ta ba 2 ou 3e na mboka oyo et peut-être eloko esalaka biso mpe mingi na comédie eza langue biso tosala bathéâtre na lingala kozala peut-être international eza anglais eza français oui. So osali biloko peut-être ya anglais français omona ke na okotouche bamboka mosusu batala yo odépasser limite nationale oke pena na international esalaki bato mosusu badécouvrir yo yango omoni ke projet na biso topesa yango temps molai ya Saint-Valentin po tolukela yango bamécanisme ya kotouche bapoint ebele ya kokota mpenza na bapoint ebele ke lelo soki ebimi ezala bilingue bamona anglais bamona français bamona lingala na kati yango nde osalaki etouché international parce que soki otouché déjà international omoni ke art na biso deya bakomotanga ke chati wana asali eloko moko boye eza français na kati eza lingala na kati eza na anglais na kati esalaki banigérien mpe bakotala ti na kati bakoyoka anglais moko boye na kati ntango bayoka anglais na kati ya filme esalaki aluka bainterprétele kote oyo azoyoka te mpo acomprendre film moto mpe aza west africain azali camerounais ye mpe ntango ayoka français na kati kota lingala ayoka te aoluka mpe bainterprétele donc ekoperce vraiment makasi ozomona yango moni à l'époque ntango bapapa na tu bakaleb bakotisaki mo bafrançais bakomaki déjà koévolue apres bango moko bakiti lisusu je sais pas pourquoi bato bakitaka kaka ça. Voilà, bandeko balandi yo moto oza na ndaku ozolinga lobi kosala théâtre oyoki conseil ya Chati la Star alobi avoya kela na monde ya théâtre koya yango lokola vagabond te kende apprendre na école yekola langue ekozala mpe kosunga makasi anglais français yango nde tozosalela sikoyo eza adopte balongo mpe soki osengi okende ina kende koapprendre na ina baakorde yo Chati la Star apesi yo conseil koyaka ngulungulu te koya tabataba te osusu aka ye moko mama te bongo te kende baboti bafutula baminerval kodesobéir te za na obéissance wana tanga yoka baboti après oya na théâtre nsima lobi okoapporter un plus ke oyaka na divacation oya na eloko te oya komina so oyo okutaki déjà kodétruire yango na tolingi bongo te oanvie lobi osala maboko osala te mpo bamona mpe danger c'est faux kende kelasi Chati la Star tomonaka te toyebi bongo na RDC bino nyonso baartiste musicien na baartiste comédien bozala kokambama na secteur moko to na ministère moko ya culture et art toyokaka tomonaka bino souvent bacomédien na bamusicien bosanganaka soki mwa chanson patriotique moko ezali ou soit chanson interpellatrice moko esengami basangisaka bino est ce que par rapport ya basociété ndenge ezobeba boye tokaka maisha période moko nge osangisa mwa baartiste wana bamisia bana bakomedi bana komeka kokende mais après ndeka bakongoli balaka bayokaka na bango te bapanzana na bango sikoyo po baartiste musicien bateya mpe société na baartiste comédien le père bakende nzela moko babongisa po defong eza tous les deux camps il faut euta kota banani nde babanda sujet wana to baya na proposition wana ke baréunion moko esalama ya baartiste congolais na baartiste comédien baartiste musicien congolais basangana pour que ba développer société de manière politesse quoi esimbaka te artiste akati nde kosimbaka te esimbaka te pourquoi na nde kosimbaka te lelo oyo art na mboka na biso ezaka valorise te eza valorise te toza na culture ya art esalaka nini na art esalela fana tuna bino nga mpe naopose question na nga sikoyo na bakonzi na biso parce que yo parle na culture ya art nga mpe na liboso ya caméra nga mpe naopose question bakonzi na biso basalelaka biso nini bon c'est à eux de répondre lelo oyo tomoni batongeli biso ina tomoni après kotonga ina après est-ce que bazoorganisele biso baconférence est-ce que bazopesa biso peut-être eza na bato mosusu nalobi bazonga classe baloba na nga aoloba na biso tozonga classe na mbongo nini aoloba na biso tozonga classe ye moko atanga arango parce que biloko wana ekoya mais lelo oyo soki l'état ateli biso bagratuité moko boye ya basorke baformation eza na gina wana baformation professionnelle alingi akende kotanga baspectacle moko bo atia yango à l'occasion de eloko te oyo alingi aye na spectacle na ye alakisa bato moyena moko zéro ozwa mwa quelque chose ateli biso basala spectacle quelque part apesi biso bamatricule ya l'état parce que toza baagent ya l'état akosala basélection lelo oyo musicien nini
oyo akotelema lelo abiki ngai naza na matricule nasala na ministère ya culture aza te lelo oyo ekomi soki okufi il faut babelela po baya basunga yo mais na bomoi makambo oyo osala obénéficie nango te bato babénéficiaka kaka lelo soki aza te wala batomboli yo batie yo drapeau likolo ya cercueil baye nango na victoire batie postile soki basali soki nakomona yango te en tout cas l'état na biso talela biso côté culture so eza na bacondition oyo fo apesake non moto oyo fo aza l'artiste fo aza na condition oyo fo aza na condition oyo batia yango basali bateste moko boye wana ke groupe oyo tombuso groupe oyo bosala boye ale bino bamisusu oyo botikali ya TikTok bino nyonso botikali ya YouTube mais eza na bakelke oyo baza mpena bato ya culture bazala bameka TikTok wana namonaka c'est ça qui akoma ti kote kuna baolandela bana te soki abimisa bacode numérique moko soki bon mpona bango bato ba TikTok yango soki mpe na ekoti en vigueur te mais na yebeki ezalaki déjà élaboré quelque part ezalaki ekota déjà en vigueur baande makasi na kotinda babiloko wana alobi kaka makasi pene otindela so babiloko wana protéger biso siko baa nango te nalinga la facile tobenga yango banonse banonse kaka banonsaka kaka banonse sina banonsaka kaka banonse à bientôt na bana ekomaka te nasali contenu na ngai naboki na TikTok ya telefone na nga moko mega ya nga moko siko neti sensap otindela ngai ya nini telefone nga mona somela mbongo na nga mega nga mona tie na mbongo na nga contenu nga mona tie na ndako na nga nazwi nunus na nga bo nasali contenu na nga na tie ekomofuta nyonso sensap oza neti nani na nunus na telefone na nga na mega voilà batelespectateurs bozolanda Chati la Star aza na plateau ndenge bisengo eza partage mpo bozomona yango bino mona bandako place bozali bolobaka kaka kayo mpe kata oyoka sonete olobaka noka osaka noloko te donc so olobi na eza noka baannonce oannonsaka osaka eloko te tire leçon tire leçon pa Chati la Star alobi boannonsaka kaka boankosi ke boannonsaka kaka banda bokanga nzela muta nzela apa banda kanga yango annonsaka kaka ti lelo boannonsaka kaka boprometaki bango awa basala minene ya baspectacle osalama bolobaki kaka obino boannonsaka kaka voilà Chati la Star lelo bato pena na bandako bazwa ba précision mais naoki eloko moko ebimi epa na yo awawa système ya TikTok kono ekoti bango ebimi bamisia basangana bacomédie edeko uta bana te osimba te so ebe osimba te bon soki olati siko corps wana ya bacomédienne so ekosimba te mabe ekouta epa na bino to outa mpa bamisia mpo esalaka ebosimba te ekosimba te d'abord parce que toza domaine moko mais toza mosala moko te oui lelo oyo bamusicien bazalaka na ampleur na Congo makasi bacomédien so tokocompara na maboko nanga boye bamusicien bazalaka boye bacomédien boye mais lelo oyo bacomédien mpe bakóma na bango boye comédien mpe abeti filme ene mo obeti ba 1 million de vie yo mpe musicien obeti nzembo na yo te na YouTube esali nango mpe ta mosusu 500 vues okapona moto atali na ye mpe théâtre atteindre peu musique noté oui bando balandi nazo profiter Chati la Star excusez nazo profiter place na pour na problème meka ko molo mwa moke wana obi ke kala mariage oyo ya comédie na musique na RDC bandi na kala so be ozongo wana mango babeta na ba musicien abeta pe so musique atape musique comédie groupe na biso oyo bato botala ngo ti lelo o mwana bazwezwe ba sala ba clip msusu babeta ayemba pe na ba ndeko naso pepe kale ya mpanya kondo ya mpanya bayemba madilo système ayemba na ndeko na biso na histoire na chanson na wa histoire vrai ayemba na ndeko na sumo akoma comédie akenda lolo azana Europe soki na obosa na kombo te mo ko yana ko rappeler bino yango omona ke ba Kester babeti na beso bepe consort non esala mpena batebele donc mariage wana ezalaka pena bongo mariage wana ezalaka na kala po ezalaka bamusicien bazalaka na valeur vis-à-vis na bacomédien vis-à-vis na bamusicien. Maintenant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? On va merci TikTok lelo oyo bacomédien bakoma bachroniqueuse bakoma bachroniqueur so bacomédien wana bakoma bachroniqueur atelemi liboso ya caméra aofinga musicien donc lelo kofinga musicien
Donc, on a un sujet, c'est entre parenthèses, Oui. des émissions, tout développer, oui. comment est ça là que le loba mission a mboka na biso basi la valeur. Donc, tozala yo lisusu en tout cas, on va parler de comment comédien na luka c'est tout là. Voilà. OK. Donc, sujet oh yo moi préféré to kangango moi entre parenthèses, pour ça sujet moi ya kitoko, oh il faut de la biso temps. Justement. To solo lango et puis to zoaper ba message ya batu lisusu. Oui. Oh to diffuser ah ba pourquoi lelo à nos jours ba musicien bazara sous na valeur T vis-à-vis na peuple congolais, vis-à-vis na ba comédien. Et pourquoi pas ba comédien bazara sous na valeur T vis-à-vis na peuple congolais et puis devant ba musicien. On est là si j'ai moi ya kitoko et puis to zonga la question na yo ya pourquoi ba ko bala na T. Oui. Bande ko balandi bazolanda na baki commentaire za pena ebelete na otikela bango temps bayoka pour plateau eza Chati la Star. Merci. Donc azoloba oyo est important boyoka ngo malamu lelo namoni ba otika sport mogezo le katoto na chaîne nationale ya biso RDC likambu ya tozala sima FRDC eza mingi ba comédien namoni na ba musicien basangani ba tiré bango donc na bi awa likambu ya ministère le ministère etura bango kana likambu boye so eza pona mo eloko moko boye pour un moment moko après atiki ne ba ke bazongi nde bazala na futilité na ba querelle mo unity OK bango nde baza maire ya secteur bako sala ma casque ba sangana et en plus va développer ensemble et voilà pour que comédie na chanson moko na yebaka ya élection na président ancien président Jacques Kabila Kabange ba parti moko bande so comédie ba salaka et non ça peut c'est même pas bana miki donc comédie na bango na scénario na bango na parce que so manzi parti faut ça scénario wana donc ça qui est le mot important makasi donc mboka il faut ça appeler na biloko moko ya bongo déjà depuis et ça rappelle en permanent et après ça la maman ya malamu pona mboka nde tolobi ke tobeta ngo pita bande wana tobeta ngo pita sujet oyo comment commenter tinda pesa information bimisa pe moi eloko oza nango ya kati wana ba numéro za affiché wana na barre d'écran na bino toza malamu mingi po toyamba ba critique na bino ba proposition ba sujet musubu bino bopesa biso en tout cas ça de bienvenue donc merci beaucoup Chati la Star aza wana pona bino et bato pe bolingi subo bombenga Chati la Star bokota contact na ye bobenga na ba numéro wana à tout moment bonga na posa na featuring na ngai ya nzonzinga benga Chati la Star aza sila tata mbana mobimba aza pena mobimba donc so bobengi bokozwaye merci beaucoup bande ko balandi basala confiance na nini. Merci beaucoup balandi ba téléspectateurs ya Boyebi télévision en tout cas bosala confiance na nyonso. Vous avez confiance dans l'art dramatique, vous avez confiance dans la réalisation, vous avez confiance en tant que chroniqueuse, vous avez confiance en tant que comédienne. Donc, nous avons vraiment mobile. Donc, nous avons mal à la côté comédie, nous avons à côté peut-être pour Panda Sango. Mais le but est que l'art est sur l'antoto. Donc, art et zalikaka. Donc, faisez-moi confiance. N'ayez pas de lobby. Babenga la numéro zawana. Bakouper sa bango numéro nanga ou azana posa nanga pour na conseil pour na projet pour na participer na ba projet nanga itopé à luka maramini auto participer na scénario na yemoko vous avez bien invité na la chaîne na ye donc en tout cas nazali pour na bino mobimba. Voilà, bandeko balandi bomona bino bo senti une question piège et pas la Chati la Star à répondre en très favorablement na sira ke bandeko balandi ba zela de telonia ma absolument na nyonso. OK la réponse na nyonso aza mobimba. Donc voilà, mission na biso bandaki évoluer ndenge évoluer to komi ko benda suka ya émission na biso mokolo lelo o to kutana Chati la Star à la prochaine reprise na ba sujet mususu peut te redévelopper auto kangi awawa concernant ba secteur na bango entre les comédiens et les musiciens na kata ministère de culture et art to le plus tapé ba peintre botan sur ba kota et aux amala mingi voilà Chati la Star mot de la fin pour na émission na biso ya mokolo lelo bandiko balandi batika na boboto. Merci beaucoup. Mot de la fin, Ezalité, parce qu'ils ont vraiment feinté. Ils ont de ces émissions. Mais fin, ils ont tiré la rose à la tête pour eux. Donc, c'est ma maison. Donc, à chaque fois, bon, nous avons mingi. Ah, ouais.
po eza ndako na nga moko donc naza na billet te mpona futa na ye awa donc naza na audience mpe te donc so nalingi nalali nalamuki kaka boye na ye na bomoni nga na ye na nga kaka na bafaçade nyonso nakoya mpe atanke comédienne nakoya mpe atanke analyse nakoya mpe na crache mpe kaka mpo nayaka mpe mabe mo mpe na tombokaka na ngai donc naa nanga mystique donc naza bafaçade ebele quoi donc bomona mona bafaçade wana nyonso donc bomona Chati la Star ya sérieuse ya liboma ya nini donc nakola te donc nazaka nde nazaka donc nga na kokola na nga te nga te nakomi na sante na ozaka boye donc la bana ko regenir kaka tala bato bango nanga après 10 ans donc mingi so batala film à Saint-Valentin bango na nanga boye donc nga change na nga te donc bino nde bokola nga na kokola te merci beaucoup na baye nyonso oyo bakolanda émission na biso mais mingi na naloba basabone balandi nyonso ya VAR Congo télévision o bolingaka nga kuna en tout cas o nyonso komona nga awa donc na zape awa donc ndako na nga yango ndako ya papa na nga donc bo s'abonner awa bondo za analyse ya très bonne qualité bondo za ba réflexion ya kitoko bondo za ba conseil ya kitoko to bando lobela en tout cas ba sujet nyonso surtout pe ya bosenga o bino bondo senga biso te Chati lobela boye Chati tala eloko boye salami tala surtout mingi tozozongisa bato na ba valeur o ezaka la kala émission ya awa chaîne oyo ezali kozongisa ba biloko oyo bato bakoma komona normal awa to ando kopesa bino par détail donc bokomona nga mingi awa bokomona nga pena mingi awa merci beaucoup Aningala Nzungu Nef Lumière merci na ye merci pe na Dimitri Bongania merci na yo Saint merci beaucoup et merci à mes chéris mes filles Difani Amunazo et bébé Liliana merci à mon boss Papa Djaï Bessadi et maman Mireille de Combo. Merci à ma marraine privée personnelle, maman Anita Sungu, Motema Roberto Sungu, papa Mandé Soin. Maman Marie Kissou, là, on a maman Langa, maman Langa, vraiment, Oba Soutenanga, maman Jeannette, Motema de King George. Merci Nayo, maman Dolonyanga Chama, maman Langa, Moko, Nebi, qui est tombé au tel, on s'abonne, madame encore. Donc, on va dédicace na bango. Je profite de l'occasion, en tout cas, le quoi, moi, on a biso ba maman, Izoya Nango, donc on a profité de l'occasion pour honorer ba maman. J'ai dit, mère boss, et à Londres, la Queen Ilonga, il y a eu un de la part de Chati la Star. Je dis encore merci et coucou bisous à Yemoko maman la biso, mère boss, et à Goma, Zawadi Kachavika, il y a eu un de la part de Chati la Star. Je dis encore coucou bisous. Yemoko maman, la reine mère, Mbouyi Bisengabo, Biou, de la part de 9 lumières Nengala Nzungu, Balabi maman Moko. Voilà, très chers téléspectateurs, émission Nabine Bandaki, bon, mon inné to développer na Chati la Star, oh lelo, Azraki, invité na sur na plateau pour nous partager Nabino connaissances, que bon, la réalité à RDC à travers art et à Congo, autobéni comédie, na département bon, ya comédie, voilà pour raison mon côté, bon, quand ça na salle infraction, bon, tenir régularité. Voilà, bambote na bino banson oyo, bolandaka boyebi télévision na émission Kolisa boyebi. En tout cas, on a fait une bambote pour n'engager dans le but au Kabani Awa. Chati la Star, groupe cinématographique La Liberté.